Nakusalela yo, nakolikia tenayo. Mutumo isongo pokwa, kai makara yo. Ata nakomi na tuka, ata pele aliwao, mao. Mutumo isongo pokwa, kai makara yo. Oh, bambola, bambola, oh, Bambola, bambola, tambo yo. bambola, Iyatika kate, bambola, tanzola, oh, sanjola, tanzola, moyenge beleo. sanjola, Kolona bantambe nyono, sanjola, tambe na mo. sanjola, Oh, kumita, oh, kumisa, tambo yo. kumisa, Abwaka kate, oh, kumisa, ba oye ye. kumisa. Hallelujah. Bien aimé, tout ça déjà na kati ya intercession na biso ya vendredi. Lelo eza premier vendredi ya année. Tozokumisa nzambe na nyonso asali mpo akotisi biso na mvula ya sika. Nani yango akotombola mosapi alobaki amona molamo ya nzambe te oyo abakisi lisusu inane na vi na yo. Nani? 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 Nyonso eza mpona ye mpona Congo mpona 2016 asala ye ya minene tomona loboko na ye. Telema, 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 sanjola, 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 monisa, 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 saisa, talisa, talisa, salisa. Bien aimé, tozokende kopesa nzambe merci pour akotisi so na année ya sika. Eza malamu kokota na année ya sika, mais eloko eza malamu ndenge ndeko na biso auti oyemba amonisama loboko na ye soni elongwa. Makambo ebele eleki na 2015 ekumisaki nzambe te, yo moko pozaki na esengo te, mais tolinga 2016 ebanda na bapromese ya nzambe ekokisama. Nzambe oyo babengaka Rafa amimonisama kati na yo, oyo babengaka Elohim le Dieu créateur oyo akela likolo na nse Adonai amimonisama kati na yo. Bato bamona loboko ne na misala na yo, na vie na yo, na santé na ye, na santé na yo, na etamboli na yo, na vie chrétienne na yo. Totomboli mongongo na kombo na Yesu Kristo. Éternel Père des Oza nzambe mokeli na bakeli. Ozali nzambe obatelaka. Soko komisi biso na 2016. Ezali poto lela te. Mais ezali poto mona loboko na yo. Ezali poto mona bonzambe na yo. Ezali poto mona grâce na yo.
Nkolo tozokende kobondela kolela komona elongi na yo nzambe mibatela nzambe motomboli nzambe oyo asembolaka loboko tozokende kolela yo sembola loboko na yo na bomoi na biso na vi na biso chrétienne netamboli na biso na nyonso nzambe mobateli nzambe motomboli nzambe monetoli nzambe oyo atombolaka nzambe oyo abatelaka nani yango akokani na yo nani yango abatelaka lokola yo nani yango atombolaka lokola yo moko te aza lokola yo moko te abatelaka lokola yo moko te asanzolaka lokola yo oza nzambe malamu oza mobateli malamu oza motomboli monetoli topesi yo merci tonetoli yo yawo tonetoli yo yawo tosanzoli yo yawo nzambe na bomoi nzambe malamu merci mpo ozobatela merci mpo ozozwa kontrole ya makambo nyonso merci mpo ozotombola merci mpo ozojustifie biso merci mpo 2016 ezali année ya crossover année ya passons de l'autre côté passons de l'autre côté passons de l'autre côté bien-aimé yoka 2016 mokolo ya bonne année toteyaki sur toleka na ngambo mosusu yesu azoyebisa bayekoli ne alobi boleka na ngambo mosusu esika wapi basurprise ezali esika wapi babenediction ezali esika wapi nzambe azokende kopesa biso oyo nyonso alaka biso aloba soki botie makolo na bino niaki esika na pesi bino possession alobaki bakoya na nzela moko bakozonga na nzela sambo po bozala na nga na 2015 oyo tokokaki kozwa te nzambe azoki ekokisa ngo na 2016 mais mpo yango ekokisama fo biso tozala na kati ya liloba na nzambe po biso tozala na kati ya kondima mpe tozala na kati ya kosalela nzambe yango wana tokokende koyebisa nzambe biso moko tokokoka te ye asunga biso ye apesa biso bayele ye alobaki ete akotinda Saint-Esprit okita na kati na biso ekoenseigner biso ndenge nini ya kotambola ekolakisa biso ndenge nini makambo ekoya tobeleli bongo plénitude ya Saint-Esprit na bomoi na biso kolo tobeleli totondisama na molimo na yo yolobaki ete oyo nyonso akotondisama na molimo na yo akozwa recommandation akozwa badirective akozwa plénitude mpe monde ténèbre ekokoka likolo na ye te kolo onction ezali capacité surnaturelle oyo yo opesaka epa bato na yo bana na yo po basala makambo koleka oyo osala onction ezali epakolami otiaka likolo ya bana na yo likolo basali na yo po ba marcher sur le monde des ténèbres po ba buka ba jour nyonso tu ya Satan nzambe tondisa biso na nguya na yo tondisa biso na nguya na yo nayebi ete toza deja na nguya na yo mais tozosenga plénitude ya Saint-Esprit kolo toza na posa ya plénitude ya Saint-Esprit po tozwa bonzambe tozosenga plénitude ya Saint-Esprit po ete connaissance na yo ekota po tozwa badirective po toyobatela biso po te bacirconstance nyonso tokokutana nango toniata ngo po te flèche nyonso to inflammante ata moko te touche biso nzambe tondisa biso na nguya na yo nzambe tondisa biso na nguya na yo nzambe tondisa biso na nguya na yo toza na posa totondisama na nguya na yo toza na posa totondisama na nguya na yo po ete année 2016 ezala année ya succès avec Jésus année ya basurprise année oyo tozokatisi na ngambo mosusu po tokanga oyo tokokaki kokanga te nyonso oyo yolakaki biso nyonso oyo tozala koluka eza liboso na biso nzambe mobateli tondisa biso na nguya na yo 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 toza na bosenga nguya na yo toza na bosenga ya nguya na yo toza na bosenga nguya na yo toza na bosenga nguya na yo toza na bisanga ya nguya na yo toza na bisenga ya nguya na yo tondisama na nguya na yo totondisama na nguya na yo totondisama na nguya na yo sembola loboko na yo na bomoi na ngai kolo yesu yesu yoko
nkolo nanga nakobanga lisusu te mikakatano Nzambe ayebi malamu akosunga Yesu yoko nakobanga lisusu te mikakatano Nzambe ayebi malamu akosunga kolo Yesu yonkolo nanga nakobanga lisusu te mikakatano Nzambe ayebi malamu akosunga tozolebisa na nkolo ntango ekomaki pene ye atika mokili akende ayebisaki bayekoli na ye alobi na kotindela bino nguya wana ekoya korevele bino makambo oyo bokosala nguya wana ekoya kopesa bino force ya konyata mpe kobuka joge nyonso ya satane nguya wana kombo nango saint esprit Nzambe asala ndenge asalaki na ntango ya Pentecote molimo na Pentecote ekita likolo na baoyo bazolanda biso parce que 2016 toboyi distraction 2016 eza année oyo toye po tomona ba surprise agréable ya Nzambe année oyo tozokende komona succès dans le Seigneur oyo nyonso tokokaki te na ministère na santé na nyonso tokokaki te na 2015 Nzambe alobi tokokisa ngo na 2016 yango wana toza na posa ya plénitude ya Saint Esprit pour te comprendre nyonso to rater le moko te to bonde ngo na kombo na Yesu Christ Nzambe tondisa biso na molimo ya Pentecote Nzambe na bikamwa mokolo wana bazalaki na ndako bakangami Bible lobi moto ekitaki likolo motu ya moko na moko lokola lolemo ba flamme ya feu ekitaki likolo ya motu ya moko na moko ya ba disciple na yo biso toza na mission ya monene ya kokomisa mokili mobimba badisiple na yo na makasi na biso moko tokokoka te na makasi na biso moko ekosimba te kolo tondisa biso na baflamme de feu tondisa biso na puissance ya Pentecôte toza na posa ya puissance ya Pentecôte toza na posa ya puissance ya Pentecôte puissance ya Pentecôte na baoyo nyonso bazosalela yo na baeglise na nzela na internet na nzela na baservice sociaux kolo tokomi ngonga oyo diable azorode po abebisa esala na yo po afaire freine bana na yo po abengana bato na eglise po akomisa eglise esika badiable po akomisa edile ndako na alibaba ndako ya miyibi ndako ya bavioleur kolo molimo na Pentecote nde koya kobengana nyonso molimo na Pentecote nde koya kobengana misala na satane molimo na Pentecote nde kolongisa biso Nzambe toza na posa ya molimo na yo toza na posa ya molimo na yo Nzambe mobateli Nzambe motomboli kumisama na yo Yawe netolama na yo Yawe sanzolama na yo Yawe Nzambe mobateli toza na posa ya Pentecote toza na posa ya Pentecote o shekebele yandaka sendere kebele yakataka shondo kobolo yende toyembelo yao tokumisio yao tosangelo yao sembola loboko na yo na mosala tozosala sembola loboko na nyonso toza nango sembola loboko na yo na bitamboli na biso na bandako na biso na nyonso tozosala yo oza Nzambe malamu sembola loboko na yo yao sembola loboko na yo 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 nkolo sembola loboko
tozana posa osembola loboko no na ministère na biso monisa nkembo mpe nguliano na 2016 na makasi ya nzoto tokolonga te likolo sembola loboko na yo na ministère na biso tindela biso bacouple piese oyo babangaka nzambe toza na posa 50 couple piese oyo bayaka koluka problème te me oyo bayaka koluka nzambe oyo baza na susi ya kokota na bokonzi na yo kolo na makasi ya nzoto tokokoka te me na makasi no tokokoka sembola loboko nkolo soki osali te nani akosala soki yo tembe toza na mboka oyo te yawe tokoma na mboka oyo na volonté na yo mpo tosala mosala oyo tozosala toza na posa loboko no etelema liboso ya la moisson mondiale francophone liboso ya la moisson mondiale anglophone mema baoyo baa na posa kobongwana loboko ya nkolo eza na makoki loboko eza na makoki ya kobongola bapasi nyonso na baministère loboko eza na makasi ya kobongola mitema oyo ekangami na bandako ya balibaba na bandako ya bavioleur na bandako ya bamanipulateur kolo mingi bafandi na ndako likolo bazosela biyano me loboko no eza capable ya kopesa biyano olosebisa beliki yawe ekufi sembola loboko na ye loboko no mosantu sembola yango o nkolo tomona loboko na yo sembola loboko no na kati ya mosala tozosala pambola baoyo nyonso bazosoutenir biso fongola baoyo baza frene baza kobundisama miso tindika na gauche na droite baoyo ya yo lobi ete babrebi na oyo bakoyoka mongongo no bakoya kolo babrebi na oyo baza na nord na sud na est ya Manchester baya korejoindre biso nzambe mobateli loboko na yo likolo ya mosala moko na moko soki osali te monde de ténèbres bakoseka monde de ténèbres susi na bango yali tokanga monde de ténèbres susi na bango tozonga na bar biso tokobwaka file mpo yo moto otindaki biso soki yo tembe toza te yawe sembola loboko nao Alléluia. Oh Jésus. bato bamonaki yo oza nzambe ya proverbe nzambe ya Salomon nzambe ya Didier Forme monisa loboko na yo yo nde obenga biso na mosala bato bamona yo nzambe oyo alongolanga na masina nzambe oyo asala na ngai na bamboka nyonso oyo tindanga mission nakenda mpe nazonga tomona loboko no yawe confondre oyo famille eloba confondre oyo communauté eloba confondre oyo bandoki ya monde entier baloba bandoki ya Angleterre telemisa bendele na yo yawe tomona loboko no nguya monisama na yo yawe monisama yawe mobateli yawe motomboli sala ya minene yawe tomona elongi no yawe tomona loboko na yo oza nzambe okosaka te monisa loboko na yo monisa loboko na yo kitisa moto na yo po ete baoyo nyonso balandaka biso na internet na Sentinel TV na baliflete baoyo nyonso bayebi eglise batia makolo kolo oyo bakima mpona bitumba zongisa bango baoyo balandaka biso mosika convaincre bango oza nzambe olobi soki tosangani mibale misato tosengi mpona mosala oyo osalaka kolo 2016 tozolela po te eglize na yo oyo ebungi nzela eglize na yo oyo bana banganga
bana basoloka bakomi baprophète bakomi bapôtre bakomi bapasteur évangéliste badocteur mpona kodétruire mpona kobebisa kolo yo tobisango na nguya ebimisa misala ya mabe nzambe mobateli nzambe moneto eza na nzambe monene lokola yo te eza na nzambe abatelaka lokola yo te eza na nzambe atombolaka lokola yo te sembola loboko na yo sembola loboko na yo sembola loboko na yo nzambe mobateli nzambe motomboli tonetoyoya tosanzoli yo bien aimé nkolo yesu apesi biso ordre mondial alobi allez faites de toutes les nations mes disciples lelo oyo olie tosala ke mokili mobimbe koma disciple ya yesu tobungi nzela biso batei tala na Kinshasa baeglise ya minene bakotisi kanyama l'assassin batieli ye batapi rouge akende kobangisa bana na nzambe akende kopesa message ya génocidaire ya assassin moto azoboma bango tala niveau église ekiti église oyo olie telemela misala mabe olie telemela bandoki protéger peuple église fongoli porte mpona kotika bandoki mpona kotika bassassin mpona kotika bato asoloka bazwa micro bakende kobangisa bana na nzambe tozokende kotelemela plan nyonso ya monde de ténèbre na Congo tozokende kotelemela nyonso ya kobanga mpe nzambe akata likambo likolo ya paster moko na moko oyo afongolisi porte na ye mpo ete kanyama ya koloba mpo ete kanyama ya kobangisa bana na nzambe molimo oyo ekotaki na Syrie oyo 4 lépreux ebenganaki basyrien ekota na Kinshasa etia confusion na armée ya Kabila etia confusion na basoda kanyama etia confusion na bafaux pasteur bandimi nyonso bayoki bamenance ya kanyama bazwa ngo lokola renfort batomboka batosa te oyo ya lobi mpe batosa nzambe totomo mongongo na kombo na Yesu Kristo 2016 eza année décisif 2016 ezali année oyo efengeli Congo ezala libéré soki monde de ténèbres soki Kabila na bato na ye bakomi kokota na baeglise oyo bapaster corrompu bafongoli bango baporte ezali bazali bapuissance église bayebi puissance église bayebi puissance église kono kotelemela puissance nyonso to ya diable oyo nyonso to ezoformele na kati église na Congo église eza esika ngolu église eza esika force ezali esika ya kolakisa nguya na yo ezali esika basomba bapasteur te ezali esika bazwa mbongo te mpona kopesa monde de ténèbres parole mpona kopesa basataniste parole bakwisi église na yo kolosembola loboko na yo banda kopinir bapaster wana nyonso mpe kitisa moto na yo nzambe mobate kitisa moto na yo 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 nzambe mobate kitisa moto na yo kitisa moto na yo nzambe malamu shekelele ya katakalote nzambe mobateli nzambe motomboli nzambe na mawa nzambe mobateli nzambe oyo nyonso nzambe oyo abatelaka nzambe oyo asembolaka loboko nzambe oyo alobaki mpe ekokisamaki nzambe alekana kosala nzambe alekana konetola nzambe amekana kosala nzambe mobateli na mboka wana biso tozala likambo koloba te tozotalela kaka yo se yo nzambe 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 Hallelujah. eza na moto mosusu te akosala na Congo eza kaka yo na baange no nde bokokangola Congo ane oyo toza na nganga te yo nde Adonai El Shaddai sembola loboko no likolo na Congo 2016 yango peuple no bakufi mingi eza kaka yo Adonai oyaki olobaki okosaka te tomona mikambo na yo
Nzambe pesa Congolais nyonso kimia koma molongi bomela biso kanambele Rwandais wa 6 église. Mosusu aza te yawe. Ye atelemi lokola Goliath. Yo bima lokola David to silana na Rwandais wa 6 ba Congolais. Lokumo bozonga na yo po Congolais aleli, Congolais nyokwami, Congolais asala nini, Congolais aza mutu bolamu, mutu ayambaka ba voisin, mutu ayebi Nzambe. Pola ni akokwena na mbisika za boye. Nzambe sala ya monene, kaka yondo ko silana na alias Kabila. Bakomi kokotisa na ba sataniste ba assassin na église. Kotiela bango tapis rouge, baloba, oeza sacrilège, trop c'est trop. Église ezali ayo, sala quelque chose pour ba Rwandais na groupe na bango bana Congo bayebake, ba toucher l'intouchable, oezali trop na Nzambe. Kolo loboko na biso eza likolo 2016 olobaki yango bakoki kosakanaka na biso te bayela biso mokonzi étranger oyo tovota te chaque année ayibaka baélection abomaka bacongolais achangeaka constitution lokola elamba na ye soki alaki na ide ya kobongisa malamu tokotikala na ye mais ye aye mpona kodétruire kosigetire bacongolais kolo trop c'est trop biso toza bapeuple na yo Congo ezali ya yo. Yo lobaki tout est accompli pour na Congo. Congo pesa ba Rwandais te. Congo pesa ba Mututsi te. Congo pesa ba Ougandais te. Congo eza mboka ba Congolais. Kolo sala quelque chose. Toza na Nzambe mosusu. Ezala na yo mtoko sala. Adonai, El Shaddai, Narcisse de Saran, Cèdre de Liban, le soleil levant. Oya bundaki na tango ya Bible, sembola loboko no likolo na Congo. Nzambe mobati. Seyo nkolo, tokolela ya muto mosusu te. Situation tokoleka nango na Congo, kaka yo Nzambe. Nzambe na bilaka, Nzambe malamu, mobateli malamu. Kaka yo nde sala na Congo. Kaka yo Yawe sala na Congo. Toza na Nzambe mosusu te. Tozozela tomona loboko ne tembolama. Tozozela loboko na yo esilisa kolela oyo. Ba mama ko violer, bana ko boma, ba prison etondi. Congolais asala nini? Pasi nini Congolais amona? Eloko ni ezana ne bandeli na suka te. Kolo tokoti na 2016. Tala sacrilège basali. L'église na yo ya nkolo ba permettre ba assassin, bato bazoboma bato, ba incivique, bato oyo bakatangenga te, bato bazali ba incirconcis, bato maji bato na soloka koyamba bango na tapis rouge. Nzambe balekisi niveau. Nzambe balekisi niveau. Biso tozolele pa na yo. Koyo Nzambe. Soko tondisi biso na nguya. Ezali po tobenga na Goliath. Ezali po tobenga na monde des ténèbres. Kolo sala ya misala. Sala ya minene. Sala ya minene. Na bomo ya Congo. Nzambe mobateli. Nzambe motomboli. Sembola loboko na yo. Toza na Nzambe mosusu te. Bana Congo bazolela. Bana Congo bazolela. Bazotuna eske Nzambe wa akufa na croix c'est quoi? Akufa mpona Congo. Est-ce que tout était accompli? Alobaka pe mpona ba Congolais kolo toyebi. Na tango nyonso tu peuple ne esalaka mabe otindaka bamandia otindaka bafilistin bayiba baboma mais Bible elobi ntango basali no batelemaka balelaka mibale to misato ata moko etelemi aleli yo restauraka mboka kolo nazali moko ya
lokola basali na yo yo moto bengi nga yo moto pesi nga vision oyo nazolela mpo na nga te nazolela mpo na 75 millions ya bacongolais oyo bazali na otage ya monde de ténèbres oyo bazali bongo na maboko ya baterroriste. Kabila c'est un terroriste, clan na ye ya baterroriste, basoda na ye ya baterroriste oyo akangi église ya nkolo oyo akangi bana ya nkolo na kati n'otage. Kolo sembola loboko, kolo sembola loboko, kolo loba quelque chose pour na mboka na yo. Sala bikamwa Yahweh na bikamwa sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo Yahweh na bikamwa 2016 yango sala na Congo Kabila na Barwande bamona yango bango baterroriste basuka lokola polo na Damase Yahweh na bikamwa sembola loboko na yo bato nyonso na Congo bamona yango bakumisa kombo na yo solo Yahweh na bikamwa sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo Yahweh Nzambe na Congo loboko na yo bamona yango kombo na yo kolo Yahweh na Congo sembola loboko na yo Barwande na Kabila bamona yango bapakata baloba Kongo ya Yesu Yahweh Nzambe na Congo solo loboko na yo bamona yango kombo na yo belela Yahweh belela Yahweh azalaka belela Yahweh belela Yahweh Moïse belelaki Yahweh Yahweh anolaki na moto Eli abelelaki Yahweh Yahweh anolaki na moto Yahweh Nzambe na Congo solo loboko na yo bamona yango bakumisa kombo na yo. Na Congo toza na problème ya terrorisme ndenge Paul de Tarse oyo tobengi apôtre Paul azalaki kozwa balettre ya banguna ya Nzambe kokende koboma bachrétien ezalaki terrorisme na nzela na Damas nkolo akutanaki na ye ndenge moko tomoni Kabila na occupation na ye na Congo bazosala œuvre ya baterroriste mpona koboma église mpona kodétruire mpona koséduire mpona kovioler mpe mpona konyokola. Alors eloko biso toza nango toza na eloko moko te toza na nguya oyo ekela likolo na nse oyo Nzambe apesi biso yango mokolo na Pentecôte nguya wana ekende kotia désordre confusion na ka ya barwandais balia na bango bamela na makila bango na bango oyo esalamaki na tour de Babel ekota na kati na bango oyo esalamaki na mboka ya Syrie ekota na mboka na bango bapeta na masasi bango na bango bamelana bango na makila bango na bango bayokana te confusion ekota na ka na bango afeke bapakata mbangu pote mboka ya Nzambe ezala libere Nzambe tobeleli na kombo na yo kombo ya Yesu kombo ya Elohim le Dieu tout-puissant le Dieu créateur nguya na yo ekita na ka ya monde de ténèbres 2016 yango babomi peuple na yo
violé peuple na yo, basujeti peuple na yo. Ngonga kozwa revanche yango yo. Ngonga kozwa revanche yango yo. Tala bakongo kota l'église na yo, kokeba kozwa parole, ba incirconcis, likolo ya basali oyo baza baconfondi, likolo ya basali baza bacorrompi, bato na soloka, bato na mbongo, basede, bapesi église na monde de ténèbres, po banyokola, babangisa bakretien. Kolo sala ya kosala. Kolo sala ya minene. C'est la confusion. C'est la confusion. 2016. Et dans l'année na souka. Bapakata mbangu. Babanda mbangu. Bangia na bango na bango. Bamela na makila bango na bango. Binemi ya Congo. Mopanga na yo. Elanda bango. Confusion. Na groupe Kabila na Rwanda na ye. Oyo nyonso akali mpo na Congo. Ezala nini leçon de fait. Kolo sembola loboko na Congo. Lamusa ba Congolais. Longola bango kobanga. Pesa bango molimo na yo. Kote babenga na bato oyo. Kolo tobondeli yo. Yo motomboli. Yo monetori. Kombo no Adonai. Kombo no Eshadai. Ozali Nzambe malamu. Oza mobateli malamu. Oza motomboli monetori. Obongo na kate. Nzambe malamu. Oya batelaka. Oya tombolaka. Oya netolaka. Nzambe na bomo. Nzambe malamu. Mobateli malamu. Mosungi na kokamwa. Motomboli. Sendere kebele yanda. Nani yango aza lokola yo? Nani yango abatelaka lokola yo? Nani yango atombolaka lokola yo? Nani yango anetolaka lokola yo? Nzambe na bikamwa. Nzambe malamu. Oya batelaka. Oya sanzolaka. Nzambe mobateli. Nzambe motomboli. Tokumisi yo ya. Toyimbeli yo ya. Nzambe na ngai. Shekebele yaka. Nzambe mobateli. Moko taza lokola yo. Moko te atombolaka lokola yo. Zwa na yo lokumu yao. Tomona loboko na yo. Oza Nzambe monene. Oza Nzambe mobateli. Oza Nzambe otombolaka. Kumisama na yo yao. Netolama na yo yao. Oza Nzambe monene. Sembola loboko na yo likolo na Congo. Nani yako kukana no Nzambe? Azali te yao. Nani obotami te? Akobota mapete. Nzambe monene, Nzambe na ngayo, kumba malibela. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe na ngayo, kumba malibela. Okolongola ba Congolais loboko na litama na 2016. Okolongola biso pinzoli yao. Nzambe monene. Nani akoki kosala lokola yo? Nzambe monene. Nzambe ya intercession ya vendredi miracle. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe na ngayo, mosusa zali te.
Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe monene, kumama libele. Bien-aimé, tokomi na suka prière na biso. Totiki nyonso na Nzambe monene wa kila likolo lancé. Bobo sanakate chaque vendredi na minuit bozali bongo na vendredi miracle. Oyo tokobanda ko gêner ko sambela pona Congo, pona ba problème na biso pona ba ministère. 2016 to bandango déjà na kotika nyonso maboko ya Nzambe pona Congo, pona ba vie na biso pona Nzambe alobi ete 2016 eza année ya succès avec Jésus-Christ, année ya ba surprise. Et première surprise à l'île départ, il y a ba Rwandais Kabila na groupe na mobimba na Congo na batamisala mabe. Tokozana kimia na diaspora soki Congo eza libéré. Tokozana kimia soki mboka na biso ba mama ba papa batiki kolela batiki ko violer ko boma batu na est ya Congo parce que batu wana Yesu akufa ipona bango. Vraiment week-end malamu. Dimanche tokutani na matin ya kafu kafu avec Proverbe 30:30. Nzambe monene.